wana mobali pe akei na pas likango nyo ya liboso azotaliseka ne ba réalité ezokende mais atalisi moi Non papa, on a premier mall, on matin la deuxième niveau, on commence la salle de jeu win game pour tout ça kana. Piso basso. Hey, Buina izalaka, salle de jeu win game, izali pula mutunyanto. Uzala mwana mukato pe mukuru. Na salle de jeu win game, tuzali na banjaru kula. Machine ok pour les adultes et pour les enfants. Machine jeu de guerre, jeu moto, jeu voiture, jeu basket, jeu bowling, jeu voiture double volant. J'ai voici empreinte, j'ai voici enfant, j'ai vélo enfant, j'ai crasi crocodile et popcorn. Papa, papa, maman, et t'en as dit tout à rater, Kusakanaba, Bisso. C'est déjà win game, et si t'as kobumate, Aveni Kone, Lukusa, King Gombe. Au premier monde, c'est déjà win game, au deuxième niveau. Ah, les enfants, vous êtes joués? Oui papa, tu as que jouer. Mais maman, pas ça que jouer. Oui papa, on a ça que jouer. Oui papa, Nazako jouer. Et Sobe, Ozako jouer. Oui patron, Nazako jouer. Tout le monde vous a jouer. Oui papa, Nazako jouer. Na Wincam, tout le monde vous a jouer. Bonjour, Balantia, le ministre de Noling et de Pessibino Motemingi, Bainaso Balandarabiso, en tout cas, abonné à Bisso. Nous avons s'abonner à la chaîne Bisso, la chaîne number 1, la chaîne qui n'a chaîne pas. La chaîne sans chaîne, veut dire Carrefour des Stars chez Amimi Ali, Mabalobi chaîne de Makambu, veut dire sans monde, sans monde de Kobalanti. Babi Banakin, Banapoto partout dans le monde. Na besoin de tout temps arabe, comme ba pays et tanga et tarabiso, bobi qui a somme, vous a dégâts, hein? Mikolo ba sénégalais babi nueli français yenge français he bande konanga ba ngolo babi kuna portugais dans makambuza ya kosa kanante makambuza somo bande ko balandile misi no lienge te pesi bino mbote mingi vraiment so na bina zwatana bando tanga kombo par kombo en tout cas to ko zwatin to ko zwatan penza mais tozo kotana na sujet na biso ya lelo bande ko mais avant to kota vraiment na sujet na biso ya lelo bino boyebi ke nous liens à témoignage, nous liens dans na les ministres de nous liens témoignage, les ministres de nous liens sont en poste oye ba vie artiste na yo, na les ministres de nous liens sont en poste oye ba mutu na yo, dans ya théâtre o linga ka mingi, en tout cas oye bien les ministres de nous liens. Bande ko balandi to beta lisolo ya jeune fille oyo. Au moins, il ne pas si des fois tout ça la berre mon avis. Vous avez vu maintenant moi en bas moi en considération t. Vous avez et donc vous aurez moi en considération t et plutôt moi mon balle en considération t. En gros ça que to perdre ma balle. Et mon balle ça qui no ya yo. Yo quand tata moi na binondo qui pamba aucune de qui a famille me ça lo balle te yonde. Voilà, vous avez un bal en considération. Teli cela, le témoignage, il y a un témoignage vraiment dans bête en haute, même on a un témoignage à Zali. N'a besoin on pardon, invité dans la vie ce témoignage t'as ne bateau bien nous lions te bêta va témoignage comme ça on tombe sur un bien ça on a les mythes de ligne dans ma camp changer Jésus changer chaque jour bah idéologie asika bon en tout cas invité dans la bonjour papa. Oui bonjour. Ah ça vous dit santé non mon gars il y a mis table sur maintenant l'équipe MB. Omonisco wana donc omoni makamno nde yango na donc banda ngo boye après bandolo ba ke bino mibali omoni keso mo rande commissaire ba bino mibali bozara miter mabe bo kasi na bon temps ba on a kosaka vraiment ya solo wana yonde makamno ga yango wana grâce ba bien ndengwana témoignage na biso lelo bande ko bana déjà ba ko témoignage pas na. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de merci, Noélie. Talaraka. Donc, yonde babi ma solango vraiment ici mbami. Donc voilà vraiment ils a reloblaté dans ma solango vraiment ici mbami. Tout landaka. Il faut benganga nini moko wana na yakana mais baka bino mibali. Peta il solo moko ya moi si abengisi mobali na poto mobala kimi.
la histoire bien bino ya bozo occasion Hollanda oyo wana bolanda ka te faut vraiment bolanda na suka faut pesa bango titre nino wana ya émission wana lobela mamo bien en fait lelo kamuto lobela ezali ya considération lisolo wana eza un peu vaste ya jeune moko jeune wana ando sala na agence moko ando kumba bakar akumba bakar yo sala que non mindele mo baya na Congo mindela baya na Congo ba pesi jeune na charge otambola mindele wana asaki na bango za organisme donc azaki chauffeur oui azaki chauffeur sikola ki chauffeur kaka ndenge alaka moi courageux moi nini ba pointer que non atambola na mindele wana mindele ba utaki ba mindele ba kinde ko installer compagnie na bango awa ya non même pas compagnie mais baza organisme baye ko jusqu'au location na agence oye akumbelaka donc moi mbali wana déjà avec une agence bango ton baye ba kuti moi mobile wana kuna d'accord parce que agence est tindeli epesi bango ye comme chauffeur akumbaka bango na mituka na tipa ndokumba age ba mindele wana avant fin ya nina bango awa na Congo andokumba mundele wa zaki vraiment proche ne zaki ya mwasi ndela na tuni déjà bala voilà mundele atuni mo mbali wana chauffeur atuni chauffeur déjà bala chauffeur atuni te na nuté na bala na bali na nuté vraiment elegeli mundele po bango kuna vraiment la mingi o kaka 25 ans moi mobali donc marié donc deux fois mais plutôt yebi parce que bando futa bango bien chic belé bon wana na ebité salaire na yazo zwa ko zwa anozo salaire na ya gas volo ba mon lienge tonga beta ba témoignage abeta ka nyonso lo ba nyonso et il faut le bela biso nyonso ba abonner biso ba sepela te bando salaire bien mais yo yebi la Congo koma ya koma bula te avant pena fona bomba nano talaka ba pecho ba robota mata ba banda chika pe ba classe ngo koma pe yo yebi yo lobela likamba bengi muna poto kimi po anini o comprendre ngo siko bili solo na ti siko ezo cartonner kasi yo za mabe des fois ezo sala vraiment anini en tout cas revenons à notre mouton OK mundela tuni est-ce que déjà au bal habité na ntena bal au balité pona nini habité omoni senga moi ba procédure fona za la moi muke moko na compte po sunga tangu na kobala dengai ko laisser famille ata moi na liboso ko yeza la moi ndenge mobo à part non ça ba commune premier jour à tourner bongo ya moni on kaka moi logi mundela na mwasi ka attends dans on mzo elengi kande ngombe mena mutu kande na tourner bongo fois te ya kutuye kutajwa kaka moni ya mindelo pe ba ninga osakanela biso fort ba cacher belé a finga ngato nini ba eleki une semaine pena boye ebise non ndeza boye na besoin na mona fiancé na yo donc mutozala na comme fiancé na ya juste habita non signaler kama utazwa nguna considération c'est que les gars question ça déjà fiancé bon to bengi fiancé ebi kongote donc akindi na makango tenga lo ba nyonso avec donc moi mobali wana bande ko balanzi ba abonné ya Noeli yengi en fait ba abonné ya Carrefour des Stars moi mobali wana zaki na likango na ye voilà le bien vraiment bien donc te yango mo fozalaka omoni otango za donc masolongo vraiment kendaka vraiment donc azaki na likango bon to bengi fiancé na terme kinoiserie ndenge ke moi okendela bongo to mona ka bango kasi mobali na ete mabala ete bilo moi bongo donc likango na azaki na likango na mais plutôt ba ebaki kaka ndenge zalaka ba umelaki déjà ya ke ayebisi pe te ndenge za boye mundele mona okumba kutu alobi na nga il faut na mema mutu na vivre ne donc yonde moi si on a na vivre na donc faut mundela ke na mona on a habité ni na linga mona talaka kama ya bulaki donc lobi kama patala na ya na musala la tongo kama sala mo bomelette mo banini abeti matali ba client nga banini nga yo zala kaka boya kama mona wa vanti ya 6h petani kaka ndenge zala zela kama ya te zela zo ya te ya choya te bendika transport pembe na bula komi pembe na bulo boya so pe na mina koma boye pas mais bon pas dans mundele au mona nga moins sérieuse na lukata moi nini moko epolenga po sungata po peut-être moi mundele ya kolibé moi nini wana gas potanga lelo na kombo na ngopo na ba abonné na biso ba comprendre tanga lelo na kombo na ngo kasi de po ya no raisonner mambo libala te ya be que non
moi si ayebi que non mundele dans sorte comprendre bien bande ko balanti les minutes ni yenge moi si au moins mobile na banda ko vivre na veut dire likangwa moi mobile na boya ki ne ko ya na rendez-vous mobile na yi fois te ya boyango donc boyango pena deux fois te ya boule donc ke te kanine bon melette na na yesala on va privilégier ba client na ye ki mobile na ye ki moi mobile na a sala attaque no atalité que non makambwana et cause la réel cause mambo bien ko sunga mobile na niveau musala mobile pas comme kota musala tali na ko koma boyete pa mundele senga kinga na mema mwasi atelemi ka ndala na ni amoni fille moko ya pardon ya na mama baniso fille wana benga isa na makamu wana niva musala ba bengi nga na mona na lakisa mwasi na nga mais mwasi na nga azate soko edenga oyo bima na musala lokola mwasi na nga mais na ofuta na nga yo eza nango problème te za ngo lo adika mama beti na ofuta ça veut dire que maman ça la bongo talaka ba fille à la muka tongo comprendre ga ida na yiki no le type ko fina moi muke o sale pe moi ba bien bino ba kama ngo ba kabelo mo ba nini mais yango na ndi maloba te yo lo ba biso ba ya ndeka makambo mais bino vende makambo na boka grâce lo to yo alors beta biso témoignage mais yo ka matumboli ya beta témoignage non lo ba te veut dire ya abengi la fille solliciter fille passe peli à Monique qui bon à bien ba kene pas mundele à présenter non madame moi si nazala na ye yeyo mama mundele atuni moi ça yonde moi si na ye ngai binonde maintenant te bobalani bien c'est bon na sepeli na yo mundele atali ka bien sepeli parce que ole le type ko ndalo baka ofuta moi si fille on a kamwe mundele atamba ba kende mundele bimisi 500 akabeli moi sur grâce katanon grâce katanon koto to songa na témoignage na biso bande ko balandi bozo kata ndenge ka lisole zo kende la veut dire songa na zo comprendre bien mundele akabeli moi si ya moi mobali wana te mais moi so moi mobali na lokota ki na nzela parce que moi si na ye asala ki minene aboya ki na ko kende pona ba omelette na ye tala ki ba client na ye donc ko zanga ba client na ye te pona akende ko répondre na appel ya musala mobali na ye des fois te yango na nde malobolo bien akabeli moi simbongo bakeit ekesile après lobby na ya na komela ki moi sana gankite te ya komela gankite ye atalika ka ya beke no peut-être pour garder musala pour commander maman musala peut-être ba bengo maman moi zongi ayebisi pe moi so bazalaka na ba vivre na écoute na même fille mo bakabela ke écoute ka mbongo bien c'est bon loba ye musala bo mundela yebisi non na besoin sur ya moi si na yo wana moi si wana lisusu donc kaka wana po bazwaki ba numéro amemaki wana te ma pe fi anga pesa ke pe numéro bengi lisusu bakei comporte bo mundele atunera mais mundela ko motuna moi sana famille na bino basala ka ndenge nini ba bisinga pour le type ese mundele ke non il faut ba leka na ba étape ba coutumier ba bilo mo bon mundele ayebisi siko moi si wana siko basala ka nini po bo balana na mobali na okende so lola na ba famille po boeba donc wana yebisi moi so lokote kana nzela wana kaka abi mundele sikazo yebisi mwana mobali kutute mais mundele moko na deuxième raconte da komo isa moi si wana bongo wa kendo solo la kendo tuna neni basala moi ça talaka moi ça la mais veut dire que une makambo ngote abi abeti libaku na zelo mais des fois te moi ça kei moi ça kei azongi chez bango vraiment ndenge za la rara et pas vandisi ba famille wana mobali pe akena de pas likango no ali boso azotalisa ne ba réalité zo kende mais atalisi donc moi ça na pe qui pense ka omelette obi na buba ba bonga ba samba bonga te na mukili bazali tozongi na lisilo na biso des fois te yeka omelette yazo zongo lo aventure mobali c'est bon mais na otala kaka soka yeso imundela pesinga ba mbongo lobi ke no nga mona sala ba mamba libala to e baraka to balaka to yonde moi si na ngandenge zalaka ayebo moi si wana bazwaki na nzela pa ke ba famille na epe basali ba makambo ayepa mundele alakisi mundele atala bien OK c'est bon mais plutôt ngamo na lingana za l'amperse so mobala sala ba calcul no ba pese mbongo poya ke no bala moi sina liboso mais mundela asepeli ke no ye pas assister esika ba makambo wana esala masiko choisa te de faut ba ke na famille ya moi sona zo ina balabala po mundele fois zala wala po mundela asepeli na équation bande ko bala dile mix de lienge au monde ba témoignage aboni par ailleurs babi grâce zela non ata bozo yi ba initiative babi bino beaucoup bete ba témoignage na ba chaîne bino me ya boy jaja bobeta kanga grâce to bandeli ouais non il faut pas que nega la famille wana mais bon mobile a choisi
talisi mwasi sikoyo comme mona ngo comme kende pe nako likangwa liboso comme mona comme kende et comme yokutu boy te le type pas comprendre non soka zo lobelaka trop mwasi na ye wana ngo akosa moi bazua moi banine koya mobali pas bomi moto ba côté kuna ba côté kuna masolo ezo évoluer tala mundela blague te et comment pena mukolango mundela pesi jour ba fixer pena maramunyo so le mbongo ye pa mobali azu mbongo te mundele mona maramna maboko aba pesi nini ba sali ba ke na ville ba sombi jipo wana ya kana wana vraiment o atamolela na mundele donc veut dire que ya pena kena ngo pena nde kuna nde ko na famille moi parce que babandi na dot c'est présentation voilà ko ni présentation mais akia mona famille na moi si ye ayebi keno akeka ka mona famille à moi si so na mundele sur place donc moya okima ko disait tozonga la mwasi no liboso wana exact na mundele bakomi kokoma bakomi pe na ba famille bayambi bakutani babando solola ndenge ezalaka kaka ba comprendre ba pesi facture bayebi keno ba kokende ba déclarer ba kendo raisonner pona ko débattre ngo mais mundela bimisi dollar mundela bimisi dollar Pouti facture mbala moko donc ba yaki na idée que ya kokutana les deux familles mais ba comprendre ndé ba futi ndé na ba mbongo nyonso ba senga na libala donc na tout ça to landel na terme o eza kino c'est non coutume donc bali déjà moi si wana o ya mibal les souka bongo bazongi et souki bongo te donc après ba jour elandi mundela tuni susu moi jeune wana c'est siko auto sala ki wana etikali siko nini jeune habité biso na Afrique ezalaka ndenge to sala bongo photo ke siko na commune après commune toke na salle wana siko lipambole église makambosi donc akomi pena mwasi na officiel l'état pe ayebi pondeza bo l'état ayebi ete mundela bi d'accord siko le sala ka ndenge nyo sala ya kumbane mundela e ba ta ke mundele mo akiro mambo ba commune na se renseigner nde ba salaka le jour moka mundela PC programme on ndenge za boye pena donc il se prépare pour une date ne ya libala non donc mundela osala ngo pasala mu chauffeur na surprise entre temps surprise on ezo kende pas ya moi si mususu alikango oh mulikango sans les savoir donc likango kutu te mais moi si mo ya balabala kutu donc asoka libala kaka boye ala kutu na masolo te fois te okuba kemana yaya atikala bongo atikala bona ba omelette na ya pas moi betela sous moi ça na masolo wana ezate pour moi que moi so wana komaki déjà ko grimacer kané toi non lo bilan ndela ke abenge pena ko ambassade et comme pena donc pile en lit ba ke pena commune alliance mundele sentiment ne ka filmer na chombo kanga bango ba photo ba bilo mo bon mais des fois te pile en lit pena na biso que non ya chofa pena costume ba ke commune na balinde moi si wana ya copo ya joie ki ka pona cop aya l'accès na boulot ba ke mariage ya commune ba longwe pena commune nega ezalaka église pe ba zwi lipamboli église boye salle ba pe ba lali na tongo des fois te so ya la na suna choité de senga va parler moi ça balié wana commune c'est bien ya zui parler comme na moi wana ba va na parler moi so ya liboso ikangu na epena ba souffra na yo azaki na ba ambition na ye atikali pona mamuna ba omelette ya pena bali ke no moi ça na likangu mundela suki si bongo te mundela zwa pesi ya $1500 tiana na compte ningo loba ke no foza na mo eloko bon ndenge pesa boy lokolo sala a na niveau kongo ngana osunga yo pona moni eloko la roselo to zaki bonde ngo travailler na nga ndo kumbanga bien na okende poto soki na ye na ocha liste no parmi ba chauffeur na biso o bando zala awa na Congo ya zui boulot abali mwasi kama zui libala kutu ya bala des fois te yo lo ba jour ala ko bino mibali mo sentis ko gaf na bino pe bakama moni sur place moi ça na suki donc veut dire que moi ça raté libala moi ça bala zui libala netika na film donc petit pena libako ngolo ba na nini ko ba lo mo lo ba ki na miliki vraiment ingénieur na buzengo aloba ki pena bongo aloba ke no petit libaku na miliki vraiment et ça là moi bien mais vraiment donc yanga loba qu'il faut koyeba yo loba ki joue na po na lisolo po joue no betenge loko mo ba voyage obenganga lobi ke bino mibali nazo kotela bino nazo kotela baninga nga mibali momoni siko yo pe siko yebisanga na malika mwana ndeko mwasi yo asali malamu to asali mabe ingénieur na buzengo na habité ngapso na loba mabe mais ya mimi ale maman so na bina landa grâce
grâce aussi ces émissions on a le battu l'autre. En tout cas grâce na témoignage général aussi ces émissions on a aux attentes le battu grâce à l'obara mingi bande ko balandi. En tout cas bande ko balandi les mythes de Noélie au moment ils sont là ce témoignage vrai. En tout cas et ça témoignage vrai bande ko balandi bande ko basi ya on a le baki ali boso moi ce qu'on a en relation moko boye il faut qu'on soit en considération. Des fois bandeko basi bazarana ba emso na 12 mibali pete me 12 makangu donc ce qui moko zo ebisa eli kambo donc moko asomba oui ezaka pena bo bakabolaka babi bakabolaka mususu oya kabelo azali oya ya manzaka azali surtout babi surtout ba chroniqueurs ba journalistes oya manzaka azali ya kabelo azali oya kosombele mo parfum o kutuka afuta ka transport na ya azali o asombela ke lipa na tango azali en tout cas bande ko balandi les mythes de lingi atolo be pena mingi bana basi au moins bana basi des fois tous doit en considération ba relation amoureuse tout ça là dans la vie vous comprendre parce que moi c'est chose de lundi histoire bien ndiko mobala beteli biso histoire vraie histoire bien et ça clair mobali baza na posa ya mwasi na musala aye koyebisa mwasi na ye oyi mobala azaki ingrate oui koto makote pena bino mibali mobala azaki ingrate aye koyebisa mwasi ne ke non ndenge eza boye il faut se présenter na musala na biso lobi na tango parce que patron na ngai azaki pour moi c'est patron plutôt asa na posa na yo mwasi atalika ba omelette na ye ba client na ye nga na sala ba maki na nga nde na za boye on peut ko sala ba maki comme profession mais oui na tout na question dans les apôtres musala ezate dans musala ezate on defo muto sala ba omelette ne obwakisi musa moni tala to songa no boya na bo soulever pour moi c'est très capital musala ezate yango osala omelette mais ce ko ba bengi yo na musala ya mobali na yo oko privilégier nini omelette et c'est que to benga omelette comme profession parce que ce ba sala ki omelette ba ninga ba longole na musala na ko ba longola ba na musala côté que ça commerce na yo moko ote que la ndingarité ote que la indiété ote ka propre commerce na moko okokanga ngo ernyo son tema no lingi donc ce qu'on a teka bonso ba biso likamo ça très important faut teka kaka ce qu'on tando o raté no kalibala bolikola maki o raté libala kalikola omelette o contrôler quand même sous tonton moko zala kuna sombela nga sous deux maki na journée tonton musu soana zala kuna grâce à l'obasute s'il vous plaît tonton musu soana zala kuna asombela nga sous 4 maki na journée donc mobali pena ayo bengo abiso ke mama dans ça na posa na yo oboyi na yo ta mobali mo mbalo pa talaki o moni d'autres pas mon mbalo na problème te habitenga na ko perdre musa na ngate moi so pe courageuse bango ta grâce à la muka tonga yebela makamba timba est-ce que moi so avec na banzela na été moi so na okende banzela na ye habitena sunga ka ndeko mobali oyo akia ye kine pe na cadre ya ko sungi kaka metili le or ki na onde libala na ye en tout cas bandeko balandi to comme na suka émission na biso mais avant to komata suka to pesa grâce abeza batuta de batuka mbote de batuka s'il vous plaît air total air de batuka isa biso bien. Ouais, merci maman Noela de ma bango pesinga ya kilo. Libanga langa liboso ezali na famille Kunguni ko mobimba, Ouais, merci famille Kunguni ko nde famille nanga. Libanga langa ya mibale ezali na Barbira Bawali vraiment. Voilà, kutukas nda respecter en tout cas bandeko balandi les minutes de lienge moi si ba jeune fille nazo s'attaquer mingi na bana basi nous devons changer nos comportements to longola mo ba négligence mike to yeba côté avenir bimela raté to ba mo bilongo ba mike ne za bien te dans mo bazo vivre na zo en considération.